Bonjour, ba tata, ba maman, ba ndeko, nyoso, ba congolais esika nyoso, ba congolais ya RDC esika nyoso bozwami na monde entier. Coucou, kouta epai ya Mama Rosette la Fleur d'Ambour, mama sociale. Bolimbisanga naza na kati ya Benoît na osokola, mais ide moko yelinga no bite zwa kamera ya bilobela na ba ndeko likambo yo. Bandeko na ngai mbote mingi sika sobozwami grâce ya Nzambe ezali kolona bino lelo eza dimanche 19 na uti kosala sport naza na kati ya Benoît répondre na se benyi muki. Alors ide moko yelinga no bite zwa kamera mbangu Rosette ebisa bandeko na yo likambo yo bandeko na nga ba congolais. Voilà. Bon dimanche na bino nyonso liboso nazolobela teme moko oyo inyokola ba congolais makasi eza likambo ya kokende kobala na Congo. Kokende kobala na Congo bandeko na nga eza nango mabete mais eza na musicien na biso moko Pida Star musicien na biso jeune talent ndenge babengaka bango ayembaki disque neza na YouTube. Eza album na ya sika ayembi pona ekenge na kati ya nzembo wana subo yoki yanga bandeko na nga ba comprendre makambo ebele alobi ekenge bandeko ekenge fait l'homme omoni mwasi oyo soki olingi na bar il faut zala vraiment ekenge na ye po lobi ba okiko botola ye na boîte ekenge ndeko na nga ya mwasi to ya mobali congolais. Mwasi oyo lingi na boîte, beaucoup de na boîte. Yo il faut ça là vraiment ekenge ozala penza ekenge po noki bakoki ko botola yo ye na bar. Mwasi oyo kuti na media. Journaliste, il faut ça là vraiment ekenge. Sinon okiko se retrouver na morgue. To zala ekenge na mwasi oyo kuti epa ya mobali mususu obotoli epa ya mobali mususu sala ekenge okoki pe ko se retrouver na prison. Donc nzembo wana vraiment na commandé bino na recommander bine bandeko na nga ba congolais bokotika na YouTube obeti Pida Star omona ebimi mobimba bakomi yango na okutu ekenge. Ok, ekenge ndeko ya mwasi ndeko ya mobali. Bolingo eza na frontière te ndenge biso nso tolobaka. Mais kozala ekenge epekisa mipete. Meme na Bible komama. Faut zala sage. Mwasi sage abatiraki libala na ye. Sagesse esengi kaka mwasi te to mobali te. Sagesse esengi mutu nyonso. Donc toute personne azana besoin avant obala mwasi otali mwasi to mobali oyo c'est pour toute la vie. Est-ce que ezaye to ezayete période oyo batia ya fiançailles ezalaka pambata pona ko étudier mutu est-ce que ezaye to ezayete mutu oyo nakutie déjà aza vedette est-ce que ezaye to ezayete aza vedette alala déjà na mibali combien bolimbisanga terme mwasi mobali loja de alala déjà na mibali combien. Donc eza vraiment kozala ekenge eza vraiment important pour na biso nyoso po makambo komo salema na poto ba divorce oyo ba déception ya mabala oyo ezo utana Kinshasa et comment ko sala ke biso to komi ko se poser ba question est-ce que libala ya kokuta na kana mutu po okutie aza déjà star aza déjà par exemple une vedette ok na zoye mbala moko otie na ndako oyo kokomela yo okome o regretter pona ko éviter ba biloko ana nyonso ndeko na ngai parce que mutu oyo akoki kozala lokola Nzambe ayeba eloko koya lobi azate mais kozala ekenge c'est-à-dire ko meka ko étudier mwasi to mobali o lingi yo fanda na poto. Mais au moins ka fi moko le kakaza journaliste tellement aloba bientôt alata kabilo kwa mikuse to akomi vedette batunyo so balobela ka yo wana kitina Kinshasa mbangu. Ok luka mwasi wana.
Oyebi comportement na yete, oyebi ndenge azalaka te, okomi a ozongi a epesi yo batension oke okufa pamba. To fi moko boye asalaka théâtre, asepelisaka yo, kaka ndenge omonelaka ye wana asalaka théâtre na ye, batu batalaka ye, yo wana mbangu okiti, obali ye. Ba stress oyo ekoya sima, obandi kolela siko. To ememeli yo ba tension, ememeli yo ba stress, ba maladie ebele psychique, yo wana okomi mutu aliboma. Parce que topé saka lisusu tante, to komo luka mutu nyonso to koma ba paresse, ba marque déposé oyo ba bande koyemba, ba bande osale maliboso période ba papa na biso. Na bimisa ye akoma marque déposé nanga, ezala lisusu te ba tua poto. Ke okena ona kino luki mwa fi moko boya yebani te, obimise soki na kintsuka soki wapi. Oye na epe na poto, yo moko o arranger ye bien s'occuper na ye. Al, akomi pe ko yebana, akomi osala ba makambo na pe oko fungoli pe oko fungole se pe YouTube na yo awa. Akomi pe ko sala ba émission soki susi na wezali ba vedette. Yo kende ko so eloko baninga basi ba salela. O ego zonga nango na poto atala mitu passe. Kobala na mboka na biso eza mavete, c'est très bien. Mais oyeba bozwa temps ya koyebana, c'est ça le problème. Ok, obali mwasi na Afrique. L'air ka omoni ba pese par exemple visa, bo sali regroupement familial ba pese visa. Comme maintenant on a potote, tika e pa ya grande sœur na yoto, petite sœur na yoto, maman leki na binoto e pa na famille soki papa na maman bazana no envie, ok tika e kuna. Comme ça, aye kolana nou makambo ya famille na bino aye bandenge bo vivaka. Soki aza mwasi ya loyenge ayaki pona koya na poto mbango. Oyo bako banda konyoko la ye wana babandi ko tinda ya sala boye ba déjà comportement na ye ba parents ba signaler papa e mama e mobali oyo te to mwasi oyo te. Yo penza mwasi ya poto obotami awa to okoli awa yo wana kaka po mona mutu moko aleka na ba émission pa okay yo bali. Hey! Nous kamsanga. Donc congolais marque déposé za la soute que o sa nanu ya yo mutu o sala ye. Eza la soute. Okendeka kozwa oyo batu nyoso ba monaka batu nyoso ba salela kapo aza star aza soki aza in vedette al okay ou okay sko ozui vedette wana nde yo siko okay kobala. Yo kasi bo vendre. Parce que ako lingana no asaela ki vedette ariana e wana oyo zo mona enango. Et puis mingi bazo na poto ko kensa teke balinga bino. Bazo ela mabala te bazo ya ko mona poto. Soki obali mutu biso no so babala biso na ba Afrika mais otika ena ona famille oyekoli famille. Oyekoli ndenge bafanda na famille wana po batala si relema mobali ndozo landa to mwasi. Yo même bande kono kutu ba yebi mwasi yango yo kuta yango na eka aleka kana ba émission na télévision. Yo wana na internet yo wana mbango. To mobali moko boya yebani yo mama penza mobimbo tiki mobali na a otiki bana yo wana okay okoti libala na Afrique. To moni papa kaka akei Afrique kuna azui mwasi yo wana kitambala moko okay ko ndani ko sonesa. Yo ebi bana basi wana bazana bakisi na bango bazakalala. Basi bakangi peut-être papa kuna bakangi mama. Yo siko kita kuna oko kufa pamba. Na ebe suste soki poto yango ezo sala biso nde nini baby biso mayele Hey! Malembe! Ekenge! Ekenge fait l'homme! Kobolingo eza nango na frontière te na boite. Mais kozala ekenge eza plus sage ke komona kambala moko zui. Yo lingika eloko esi esalemi deja eloko esi fulami deja. Bozo bosa na ke bana basi wana na bana mibalo wana baza na Afrique. Bamona poto lokola bolimbisanga bandeko na ngai na ofinga bango te biso toza ba congolaise bana ba congolais to utape kuna. Mais mundele na mona lokwa belge atikela biso complexe moko ya infériorité moko boye. Donc congolais même si aza na mbongo kuna bango bamona
poto lokola soki paradis soki nini ako mutu penza kondima atika mwasi na ye to mobali na ye po aya kozwaka mwasi po azwaka mwasi wana ya poto to mobali wana ya poto akiti na kin ba misusu surtout bana basi ya ba media ya ba nini na ba misusu baza kutu ya media te ba kotaka ba kiso ba monika oh periode za periode ya vacances mibali bakomo kita tala ndenge bango nyoso bakimaka ko tourna ka ko rode o babenga ko rode likolo ya batu wana kaka po bazwa bango ba mema bango na poto do ezala te ke o azolinga yo mutu o bakabele parfait pi mema ye na poto do soki oke kuna na Afrique kuna okozwa mutu ka copine te bo sali makamna bino bo sepedi sali bozongi fo bo balana kaka bande kona ngai ya mbasi no pesa bino conseil botika ka jamais mobali akita ye moko na Kinshasa po ba fi wana ba eba ke na flat oyo njika azali soki njika ndele babenga batu apoto o na place na flat wana mutu apoto azali bo tu na biso batu tozana ba flat na Afrique na flat wana mutu apoto azali tala ba komosa ba road o mono yeko bungisa na mobali na yo pamba ye moko kuto azaki tamso na bezo olinga fi wana te me baroka soki mutango asi apesi ye mbote ndefa bango bakoma ko draguer mibali soki bika mobali waza ya poto a draguer ye moko po aya poto papa wana siko atika ki mwasi awa me bake ko draguer kuna ye wana paf ba leise zakalala soki nini mobali abandi ko bosa na mwasi na ye na Kinshasa ba mama botika ka ba papa bakende bango moko na Afrique te bo moni ndenge mindele bazalaka to fandi wana poto to mona mindele yo so mona mindele ke vacances atiki mwasi ne na nda bo sali e konzo même si e ko dire bino 10 a popo kokisa tike ya yo mama na bana na bino soki mibale boza na ngo popo kende nzela moko bo sali e konzo bozeli lere okoki ale nde boke na Afrique yo ozotika papa kende ye moko na Afrique bajo bazagalala bazakuna ebele balingo mona mutu apoto to complexe d'infériorité moko ba mona soki ndiro na poto soki poto ezali soki paradis akotika yo mwasi okotaka Benoît penza na ba produit ya boye penza okotaka ba Benoît na ba produit ya boye obiso to utiliser kana ba poto